Oui, salut très chers internautes, bino baeboza scotché cimenté pour na kolanda Rolin Tumbala diva de la presse na site na bino ya munene ya mbinga www Congo Suisse TV ya yemoko maître John Simao papa na Jogo donc boss de boss mutasimbi des sites na malamoko ya boezalate na kati émission na bino parcours de grand oyo bolingaka ezalaka toujours présenté par ngai na yambeli bino na kiti na terrain pona ko solo la pe koyeba makambo nini ezoleka na awa lisolongo eza ya sœur Marie Misambu donc kala mingi te azokokisa 2 ans mais tokosola na bandeko tokosola na orchestre na ye pona toyeba eloko nini ba préparer pona ko célébrer jour ango sans plus tarder déjà nazo yamba ya Gigi oyaza grand frère na ye Yemutatikali lokola numéro 1 Yemutatikali numéro 1 na kati ya groupe ya sœur Marie déjà nazo côté na plateau na ngai bonjour ya Gigi. Bonjour ma sœur, bonjour. Meilleurs vœux. Merci à vous autant. Santé za bien. Nangolo Nzambe santé za bien. Oui ya Gigi déjà sœur Marie azoko kisa 2 ans na kati ya mabele bandati kabiso eloko nini oyo bo préparer pour na honorer mémoire naïe. Bon, en tout cas, dès que tozo se préparer Nangolo Nzambe les 16 tozana milulu mine nexalaka aw. Donc voilà, ndenge boyo kutabiso tozo bongama muke tozo bongselo moko malamu po bana na Nzambe ba réjouir les sous babiloko yo ndeko na bango atikaki. Voilà. Ya Gigi banda est-ce que ozalaka président d'orchestre tant ou yemoko la sœur azalaki ou soit oye na simana et mais quand peut faire comprendre ba téléspectateurs na biso pour na bayeba ya Gigi azana ni na kati orchestre. OK. Ngana za président orchestre té. Ngana zalinde coordonnateur na kati orchestre. Ngana yaki ko assumer poste otango ndeko na ngai akufaki tant yemoko azalaki abano samaka mnyoso yemoko. Tant ya akufi nde yango moninga na yaki pona ko coordonner ba leki oyatiki. Est-ce que c'est vraiment ezalaki facile parce que biso to yebi que soki mukole loko déjà kufi donc loko pe la limbala moko ou soit des choses zalaka na monde dango tango yemoko azalaki en vie pour ozala azai ko donc azala déjà ko préparer yo ou soit ezalaka ndenge ou soit mbala moko balali balamuki na famille balobi yo kende. C'est pas pour rien na yaki parce que ngape na yembaka. Ngape na yembaka nazaka pe na orchestre na nga quelque part malgré na bima na nte yango moneki nazaki na facilité ya ko région de ba on peut tozara déjà na ba frère déjà bango peut tozara ba msuba ya repa na ngai to sanga na ka déjà yango moniki tant makambo ngai komi bongo na directement na ki ko région de bango vraiment qui mezalaki des nini facilité zalaki na voilà. Oui, banda sœur Marie akufa biso eloko ninyo bozo préparer comme album pour na batu balanda pe ba biloko Marie Misambu atika ou soit banzembo sika pe bo bimisa po batu bazongisa susu makanisi wana sœur Marie. Est-ce que bozo préparer déjà album? Si, biloko asikezoya. Biloko asikezoya, tozoki moi pause. Vie à moi des heures de mots muke linga kokota ndio mo na suspendaka moi ba répétition moi à un certain moment. Ndé tozongeli ba répétition ce qui te légis les 16 oyo après les 16 ce te légis to beti concert à les 16 leki makambo mususu ya ba studio wani ko ya nango sim tokokuta nso tokosolola comme ça na pesa no programme ekolanda sima mais siko tozana ngo événement tozana événement les 16 biloko na mususu ko ya nango sim. Voilà. Oui, vraiment un grand merci à celui qu'on appelle mon boss qui est maître John Simao qui est boss de boss balobi ya boezala te pas boss John ya boezala te pas maître John maître anaza maître ya makofi donc j'étais kuna côté wana ko sakana te soko meki okangami est-ce que ya Gigi est-ce que batu bazo soutenir bino par rapport ya œuvre au bozo salato bozo lancer appel batu ba soutenir bino? Bon batu déjà bazo soutenir biso fona lo bango clair parce que ça facilité maramba boyer na ba moyen mukie obso tozana ngoto réussite et donc to so lancer appel na batu nyonso o baza moté malamu balinga sœur Marie ba soutenir biso ne loko to sukaka na les 16 événements les 16
Après les 16, toujours préparé, il fallait orchestre kota studio, makambo ebele bele ko ça ba clip et senga makambo senga pina mo misolo ebele. Bande ko musu basi ba bande déjà ko sunga biso mais ba OP ba yoki message nga nazo pesa lelo ba hésiter te ba sunga biso. Nzamba ozalo kum. Voilà. Oui, banani baza invité na kati ya manifestation bozo ça le 16. Bon, en tout cas, tozo bongisa une liste à invités. L'invitation pena nous bimite. Bientôt les obim. Tozo bongisa na nous ba liste. Na soki ke ba invitation c'est bimaki to si to sisi liste wana. Ngana tangelo ba invité to invité. En tout cas, to invité presque ba tunyoso. Ba na nzambe nyoso tozo invité bango. Mais ba invité de marque ba rozala. Na ko annoncer bango si maintenant pena to sisité ko bongisa ba programme. Oui, il y a quelques salutations na mot de la fin na yo. Mot ya clôture na yo pona bandeko bazolanda biso. Ok. Na opesa mbote to comme nazo souhaiter ba meilleur vœu ba bonne année na bato nyonso balingaka sœur Marie Misamu. Na yebi ke ezala bato ebele bazoka ata onde kona biso mingi nakuta na bona nzela bisanga mais sera tika biso avant mais eza mokano nzambe. Na pesi mbote na bandeko nyonso o balingaka sœur Marie Misamu. Baza partout dans le monde na yebi ke bato ebele balingaka ye. So na bani ko tanga ba kombo dans la liste eza mulaye ngongeza mukie. Donc bino nyonso o bolinga sœur Marie partout dans le monde. Na souhaité bino bonne année 2018. Voilà, merci. Oui, tozo continuer toujours ko solana bande ko mususu tokozongela bino lisusu pona événement na nebi ke bokozala ebele pona ko boza ebele pona kozela événement na banda ko na bino ba bozala makoki ya koyate bozala toujours branché bokozwa événement na banda ko na bino to continuer toujours to sola pe na bande ko mususu o bazawana je vous retrouve. Oui, toza awana ndeko na biso frère na biso o toujours azalaki pe na kati orchestre tango la sœur azalaki toko solana epé to ba événement o bazo préparer parce que to sur terrain to kuti bango na répétition. Bonjour frère. Oui, bonjour maman, Kola Pambola merveille. Merci pareillement, bonne santé. Oui, nous sommes tambola bien par la grâce. Kola Pambola bino ba meilleure vie. Donc pour se prendre biso, il est en pleine préparation pour naturellement les 16 et on doit se préparer. Je crois que les détails nous sont de vous expliquer en haut dans cette émission pour la semaine dernière. Oui, le 16 ans, il y a un événement parce que tu es bientôt 2 ans à Sœur Marie et l'on a préparé un hommage. Le 16 janvier, c'est un jour où nous avons une servante, la Sœur Marie Misamu, qui se nomme Réponse en paix. Donc, nous avons fêté 2 ans d'existence, il y a un groupe. Pendant la disparition de Sœur Marie, tout l'équipe Bissomoko, puis pendant 2 ans de temps aussi groupe en absence naïe, on est toujours commis sans Zambé parce que on a fait 2 ans. Là ce moment on a sali à cause de 2 ans de vie, à zaman on a coupé la maboko. Donc on fait tant le 16 janvier, programme les qui est au Logan, on a tout en absence, on a village Léopard, et jusque dans le stade à 20 mai. Et là, on va clôturer le village de Léopard. Si tu m'as dit, tu as parti à 7 h juste, tu as tout ça du cortège. Tu as dit que tu as dit que tu as dit c'est ça du cortège, tu as une nécropole, tu as communauté Skype, Bakundaye, tu as Pierre Tomba, tu as Bongisi. Et puis, retourne à part Victoire, dans la place d'artistes, tu as dit art, tu as exposé le bloc à Sœur Marie Zalawana. Total, et puis vers 15 h, tu as déjà à la salle pour agrémenter le concert. Donc, il y a tellement ébélé. Je suis Sœur Marie Olinga, Boya, Togoyemba, en tout cas, et vous allez vraiment quitter comme casse. Oui, j'en profite pour saluer Eliane Foukou, en Allemagne. Namoni na caméra, toi na dete Mobutu Titi, quand ndenge masolo ndenge lekana cool pe kitoko, ba image ya kitoko utaka kepa nae. Namoni Denis Chamala, namoni pe Titi Étoile Bilonda. Frère, yebisa biso Ozalaka chef d'orchestre tant ou la sœur Azalaka ou soit oye après la sœur. Bon, dans le cas, chef banda Sœur Marie Zalaka et puis SMRA Koufi, nous continuer sur ce salayango tilelo. Je fais 2 ans dans le groupe en absence de Sœur Marie, c'est vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, nous avons vraiment ngolo, nous sommes tambolu bien. Donc
vos conseils, ba soutien na bino et je suis ngabiso maka pour musale kende liboso. Tout ça na pour ça les 16 et c'est ngabiso ba tennis et c'est ngaba podium, ba lumière ko bongisa tout ba bis et c'est vos contributions, ce que vous contribuez vraiment pour na ko sunga musala o nzamba ko pambola bino pona parce que c'est ezal eroche mbongo na pona musala nzambe, nzambe pa ko kanisela yo parce que au sungi ba to bongo la mitema ba ye banzambe. Donc, ce que vous avez plus 243 89 56 44 057 plus 243 89 56 44 057. Vous avez vraiment vos contributions et comme la biso na Sanité, na Pamboli Julie Bindel na Suisse, maman Lili na Ferland, na Sanité, bande cognon, maman Victorine Grâce, maman Jote Boma, baza tellement belé. Est-ce qui t'emballa? Oui, moi mutuna mukeza que pour après la sœur Marie et le koninya sika oyo tien oyena on un groupe et le quoi sika oyena un groupe eza et le koninya le quoi sikate seulement quand il a répété c'est que la sœur Marie bande ko sala et puis les erreurs aux qui erreurs net longoli automna qui ko bakisa to bakisi pour na tous maintenant na kati nzela donc c'est à dire aux qui bilom zono na sema no sala biso mo demande que mon logo ezaki mabe to longoli automna ezaki ya bien to juste to betena on c'était peut-être to avancer sur nango pour na to kene liboso c'est ça. Oui, quelques salutations pour na tolinto clôturer na auto kende pe pa bande ko mususu oyo bazape bande ko na yo ya groupe. Donc na Sanité, moi j'étais Boma, maman Lili na Ferland, frère Dieudonné à Ferland, moi maman Lili Kola Pambola Bino, papa Gilbert na États-Unis, Kola Pambola Bino, tellement ébélé ba nanzama c'est balinga groupe sœur Marie yango ils ont continué en tout cas beau soutenir en na ba prière, na financement matériellement, spirituellement. Kola Pambola Bino, je crois que Noël azana bato ya ko pesa ba mbota pesa parce que c'est les plus anciens mutambunda c'est bana musique yazala. Donc frère Noël Mbonda. Oui, frère Noël Mbonda, bete la biso non Mbonda muke parce que faut pe ba des grands Mbondo beta. Oui, bonjour frère. Bonjour maman. Bonne santé. Santé kitoko. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Frère Yom Tozala qui na sœur Marie tant on a groupe au sali déjà combien d'années banda aux alana sœur Marie Tilelo. On a ça 18 ans. 18 ans. 18 ans donc il y a fidélité na groupe. Ouais. Et le koni nyoko ebisa na bande konyo so bazolanda biso pona événement o ekoleka na le 16. Merci pour la question posée nga. Et là on a osenga ka bana nzambe to bengi bambaya baza décider bana poto futa billet zo avion yaka nzamba ko permettre que billet wana au futi à partir poto oya awa ekozonga depuis que nzamba osala quelque chose. Oui, quelques salutations pour... Bon, on a pesika merci na bana poto bana Paris, Londres, Brésil, partout au la biso basala nzambe nyoso bazalia na pesi bango meilleur vœu tika nzamba pambola bango passe baza. Oui, tozo continuer ko sola na bande ko mususu et puis naza toujours wana pona bino.
Directeur, les infos.